Bakonzi, Bandekoba Bolingo, hein, partout ici toujours mis à travers le monde. On appelle ici merci beaucoup na ba résistance sur bisika bozwami kasilelo pour na mukula lelo naza kofungola d'abord tranche on a bengango analyse avec Julio Montoto espace il y a 15 minutes. Je vais analyser ensemble avec nous le dossier qui fâche, un dossier affaire Muyembe contre Dr Munyangi. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les griefs autour de l'ango biso peuple congolais et pas Dr Muyembe? La mafia Covid-19, comment bachino abimisi vérité na Italie copie ya koso achat Bibembe? Et comment Félix Antoine Chilombo a pesi ordre na justice balande la dossier à achat Bibembe contre coronavirus? C'est parmi ces quelques mots là tokoba ko baksamon ba idée na biso par rapport à makamboza comment Docteur Muyembe aza kotinda batu balekana ba écran de télévision pour que ba salir le jeune Munyangi. Kulutu Joachim Diana leki na télévision a salé émission à s'attaquer na Docteur Munyangi, mais moi je me pose la question, Munyangi a sali Muyembe nini? Non. Munyangi a dit quoi na mamotali Covid-19? Alobi boye, donne-moi ne serait-ce que 5 malades, il y a 4 malades aux la Covid-19 et accorde-moi 14 jours Nabik Sabango. Ce sont des mots qui fâchent. Pourquoi? Muyembe a retenu plus de 70 personnes dans l'hôpital du cinquantenaire. Bachino baye ba checker bango bo bato sali 2 mois ba sali 2 mois soki 1 mois et demi na quarantaine. Ba checker bato na bachino baye bo bato za na bango négatif. Mais non, pourquoi les ont-ils conservés là-bas? Pourquoi les ont-ils gardés là-bas? Le but c'est quoi? Ah, nous avons balancé image Moko Boy Biango il n'y a pas longtemps dans une émission que nous avons fait, la mafia Covid-19. Bah tout bazako réclamait que non babi papa na biso akufi na une crise cardiaque. Tout comme en hôpital babi akomi o akufi na Covid-19. Akufi nango wapi? Pourquoi ça? Joachim Diana leki na télévision a clashé trop Muyembe, Nani Munyangi, il vient d'où, il est qui? Demain je vais passer dans une émission ici à Kinshasa, on a le capot qui en a répondre. Mais non, bato baby Munyangi, je vais expliquer. Munyangi n'est pas expert en Covid-19. La soloto dje. Olo batete là. Il y a eu comme il est bien tout ya Covid-19. Munyangi il est expert en Artemisia. Artemisia ezali plante oyo ezako pikola malaria na mosisa boye. Sokota na kati malaria okuta maladie 1+. Et c'est l'unique malade oyo ezako nyokola ba congolais ya koleka wana ezate. Personnellement, j'ai été victime il y a cela même pas une semaine, j'ai été victime ya malaria ya 1+. Dans chaque famille aujourd'hui, dans chaque parcelle, il y a des gens qui souffrent de malaria 1+. Voilà ce que le gouvernement doit faire. Faut pas qu'il va mona Munyangi. Ba doter na ba compétence na ba bloc za ko senga que non pour que ba ko attaquer malaria. Ce n'est pas que la télévision ko finga Munyangi, il est quoi? Munyangi ye ba expertise na ye vu que Covid-19 ezali pe na même symptômes na malaria. C'est-à-dire Artemisia o yazali expert nango ndeza ko kende ko attaquer ba symptômes ya malaria pe mutata ko bika na Covid-19. Mabe ya Munyangi eza wapi ko tinda batu baleka na télévision comme Joachim Diana aleka na finga Munyangi. Moi je pense que eza ba fofu ya o que non Muyembe tinda ba jeune ba ketanga na poto mais Muyembe il est quoi lui? Lelo Muyembe azali sali Ebola et si là to ezali Ebola ezali na sorke na Beni, je peux même appeler les gens na Beni Sikoyo. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe là en Italie Ebola que non qu'on a bien Ebola business. Awa lelo awa. Moi je lance cet appel na Joachim Diana bo commissaire un message oyo. Muyembe n'est pas un modèle. Muyembe a fait sa part. Muyembe il est expert na Ebola. Asukiwana, il n'est pas expert en coronavirus. Munyangi n'a pas dit que non, c'est lui qui est l'expert en Covid-19. Non. Munyangi a clairement signifié dans la vidéo que non, il est atangeli Artemisia. Asali ba recherche sur Artemisia. Abimisi protocole ya Artemisia o itekami même kuna na mboka Madagascar. Mabe na eza wapi. Maintenant si on comprend bien,
Consortium ya baminganga ya bato nyonso bazali na kati ya COP ya COVID-19 na kati ya COP. Nous interpellons le chef de l'État, nous interpellons le responsable de la sécurité bayeba kobatela munyangi. Bayeba kobatela munyangi parce que nous ne supporterons jamais que mutu oyo akima kimboka oyo parce qu'abimisa ki remède moko ya mutu ya contre malaria baluki ba bomaye pona ba otekela biso ba a ezaki ni susu baki otekela biso nani qui se va la biso ba ACTM oyo kutu na malaria esa le côté boza na mwana mobile ozam aza expert na mbotali malaria, donnez-lui le moyen avec sa malaria ici là toza na tétanos kuna na mboka na Équateur ezoboma bato mbasu ezapeli l'une de ma maladie ezobika pe na nzela ya kisi ya mondele. Pourquoi pas donner tout ça, on a besoin de chercher le bongo. Il y a le long Mouyembe, on nous dit que non Mouyembe, ceux qui disent Mouyembe. Mouyembe, pourquoi il n'arrive pas à rejoindre d'autres connaissances. Il y a des Congolais, il y a Covid-19, on va approcher Bangote. Pourquoi? Il y a des docteurs qu'ils ont fait de médicaments contre Covid-19. Ils n'ont jamais été approchés dans le secrétariat anti-Covid-19. C'est de là que nous disons que nous ne sommes pas au moment de l'attaque personnelle. Je ne peux pas venir pour m'attaquer na papa Mouyembe, non. Azana parna ya Moussa Nazako Sala, big gap. Mais, biso ba jeune to boy ke ba kende ko s'attaquer na Mounyangi. Batika ba attaque na bango individuel, ba attaque na bango personnel. Soudoyer des gens pour aller diminuer Mounyangi la télévision. Étant vivant, je n'accepterai jamais parce que et là qu'on m'appelle jusque là na Mounia Sali ezate. Il est vient d'où? Il est qui? Oh, Mounianga zali mwana ya mobola. Na kibobola na ye kombo na ye tombo mi. Ye moko vie diana wana. Il a quel âge lui? À son âge, Mobutu a eu le pouvoir. À son âge, Kabila le père a eu le pouvoir. Mais Mounianga à son âge, na âge oya na ngona, na âge oya zalaka na ngona, âge Mounianga. Mounianga sali que le Congo peut monde entier balobela ye. Mais pourquoi venir à la télé pour chercher à détruire la vie d'une personne? Mouniangi ndenga na âge na ye abundani, il vient de nulle part. Aza ni mona policier ni mona mutumoko. Aza ka mona mutumoko. Aza mona mobola aussi de nulle part, mais l'intelligence na souffrance wana a misali un nom. Et ça le ko ba biso ba Julio oyo. Bon surtout ka mona pas fusionnement mora bimi, aza ko pesa ba analyse de mamotali classe politique. C'est déjà encourageant. Papa nanga kombo na yebana te, c'est moins de kombo nanga yebani que non, il y a le grand Kisimbi, Julio Mutoto. Bon ba yebi. Ndenge moko bakulutu Zeble Congo bazali, ndenge moko bakulutu Odombo bazali, ndenge moko bakulutu na ngai nani oyo baliangando bazali papa Mutima, ndenge moko bandeko na ngai bazali ebele bakulutu Dosta ozi ba mama Océane ozi bandeko Trésor King, ndenge bongo tozali. C'est-à-dire nous venons de nulle part comme on le dit, merci, mais notre souci ce n'est pas nous, c'est l'avenir des millions de Congolais. Car si demain nous arrivons à avoir des protocoles par la pandémie moko to na mboka oyo et kosunga biso pour que to bikisa batu inutile batu ba le na télévision pour na kofinga Mouniangi qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui complot ngo bolingo bandango, nous aussi torokota na TV torochama kelele pour que botika mwana batu kimia. Demain je passe dans une émission à la télé ici pour dire nous ne supporterons jamais de voir que des gens tels que Joachim Diana allaient dans émission pour salir Mouniangi. Mouniangi a sali nini? Okumisa Mouyembe, mais Mouyembe a bixi asisa ebola wapi? Ebola sila wapi? Ebola ezongi te na nani este kona. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Bon moi ça me fait tout ça makambo belé. Tout ça on a ba faire familial à ba to ba le 17 mai oyo ba faire date ya liwo ya mboka na biso. Date oyo mboka kutana boumbu. Ça fait très mal. Et notre communication était beaucoup plus axée sur ce phénomène qui s'est fait déjà à travers les médias ici à Kinshasa. On voit des gens sourdoyés par de monnaie, les canaux de télévision pour que diminuer Dr Jérôme Mouniangi. Et nous serons là pour répondre, pas sur des individus, mais pour leur demander à ce que tout le certaine futilité Mouniangi il est quoi, il est qui. Mais par contre, tout le banini, maladie oebiki grâce à l'intelligence yamotonini, c'est ce qui est important. Mouyembe, bakop ese bimia ebele. Yo nous allons responsable et secrétariat maramutali Covid-19.
tozana ba docteur ebele boche bango de côté ou bazana kisi babimisi pona kobikisa COVID-19 ou approcher bango te. Et ce n'est pas important qu'on s'attaque à jeune lokola Munyangi ou azana protocole aye nango. S'il a été reconnu et qu'on a élevé dans mboka na biso, où est le problème? Ya koto mitung sama yo pe oza expert na Ebola. S'il vous plaît, tout na ba terrain ba attaque personnalité, ce n'est pas bon. L'avenir du Congo est important. O eza motu ezali to si maloboko na loboko te ba kotombola mboka na biso. Na komi na suka émission na biso suka ya intervention nanga par rapport ya intervention soit communication sur mafia COVID-19, mafia oza kolekana contre la personne de docteur Munyangi. Napesi merci na ndeko nanga cameraman, napesi merci na kulutu zeble Congo na ba conseil pe appui na yo, napesi merci na bandeko ebele bazwami à travers le monde hein. Ba o baza ko soutenir biso na bandeko ebele hein, ba fayoliste ba mbote na bango. Mbote maman na nous mbote na ba résistant nyonso mbote na bato nyonso baza croire que COVID-19 n'existe dans cop mbote pas nani lisusu oazu mbote te émission monsieur Zali Rosané Karambote. Je dis merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était beaucoup plus que ça point de vue émission par rapport il y a les attaques contre l'individu, contre la personne, contre un jeune docteur au diaspora bobela qui no azonga te bon aye a comme pe awa déjà ba menace sur ces eaux continuer il y a bato ko na ba émission pour encore diminuer pe ko finga ye. Je dis merci à la communauté congolaise pour soutenir docteur Munyangi na sengi na ba biso no surtout ko apporter appui na biso na ba jeune au bazako baksama mayele na otali kotombola le Kumyambora Congo. Quant à moi, je vous demande de s'abonner massivement. S'il vous plaît, bolinga ngai bo se pelaka na biso mamto ko sala to ko senga na bino bo s'abonner massivement. Quant à moi, je vous dis